Salut, Shuker Nersta volcanique. Eza binona na ngombe mwana ngala mwana Equateur mabenga soki na ye boy na ye parce que likambo eza na internet oyo pesa passe na motema pona likambo ya liwa ya star na biso Diane oyo auti kotika biso na malade te masale kaka crise AVC lelo Diane kei. Pourquoi? Parce que pona ba propos moko boy mutu moko boy clique batu moko boy basangana ki basa clique moko boy pona nuire vie ya mwana bato pona nini ba ridiculiser ba baby sa vie na ye lelo o Diana zate choc elekaki mingi na motema lelo Diane asali AVC Diane lelo azate azan na kata morgue lelo oyo toloba ni to pesika nzambe merci mais loko moko na lingi na loba pona zana yaya Diana na ligne awa na kobenga parce que azana posa loba lobi tam na sala ki émission na loba ki yaya Diana lobi boye alobi boye pe lelo alobi ye fo aloba. Pourquoi? Parce que leki na bango abelite baza na choc makasi ba programme ya liwa Diane na nebimite. Pourquoi? Parce que na ba propos moko boye ndeko na biso Gabriel abimisaki pona Diana abebiselaki Diana bolingo na ye na copain na ye babanda ko vivre tango Gabriel afinge ndumba alobi azana mibale bela alobi boye copain na ye vraiment a se retiraki et pas Diana vraiment souffrir na passe na motema pola makamba bolingo. En plus papa mwana na eta se décida ki alobi comme yo zui mwana okabie na batate belé na kotinde lo lisusu mbongo te. Diana souffra ki parce que Diana yebi musa musuti pa musa théâtre na théâtre lelo nzonzingi po bazwa mwa muke président duche mutabanda ozwae pe na belle vie TV pe babanda ko zwae mais lelo o Diana azalaki lisusu na groupe moko te atikala eka na nzonzinga o abanda ko sa so babengi akeya zwi ata mwa 1 euro aye kolesa mwana na ye mais ya Gabi abebisi valeur ya Diana na nini na internet. Pourquoi que non Diana abimaki na mwana na ye or que Diana abimaki na mwana na te bande kwa Diana bazobeta sete balobi il faut Gabriel abimisela bango papier oyo Diana kende kosenga libala epa Gaëtan pona nini ko baby sa vie ya mwana mwasi ya batu boy ti lelo oyo Diana koti mabele ki yankeza na tina te ki yankeza na sanse te yankende liwa po liwa ekota kananda kwa roi tunaka te ekota nanda kwa president tunaka te ekenda kozwa reine tunaka te ekenda kosimba ba boss tunaka te voire même ba milliardaire ekenda simba bango liwa tunaka te liwa nde yanke biso toza yanke te ongande boy te ya ngai baboya kolia na bafeti likolo ngai pondo amikitisa lelo pondo liamaka na feti na ndenga mukete vraiment tozela na bengela bino yaya Diana na zana na ligne aloba vraiment nana ngombe mwana mungala nakoloba malgré nazana pasi mais nakoloba toujours parce que nazana pasi ya leki nanga mena koloba wana bozoyoka nazo benga yaya Diana vraiment aza à lune pona bisaki ye nakobenga ye namoni ayambi allo yaya mbote kuna kotoza na Kishasa boni yo ya mbote maman na ngombe. Merci pour l'appel. En tout cas maman nazana choc nazana passe makasi ngumo na même ta kulubananga vraiment il a vraiment là où vraiment makambo kuna zole kana ndenge nini biaya makambo zole ndenge nini na lobi boye maman na ngombe. Oui maman on a propos ya likambo ya liwa ya petite sœur na Diane. Alors nazoyoka ya ozaline ya na lobi pona propos ya likambo ya petite sœur na ngai Diane eza pas nazoko bakutu kolinga koloba vraiment mingi nazana choc makasi vraiment maman nana nazana choc makasi pona ndenge to perdre petite sœur na biso Diane eza pas makasi omoni nature ya Diane na nature na aza mutu moko alobaka na ye mingi te aza mutu akoloba mingi te atape kutu koswana taba nini boye vraiment eza nature na ide. Mais à propos ya likambo oyo ya Gabriel oya lobela Diana oya finga Diana mama nana eza pasi
omoni likambo ebongaka ozoyoka kaka bazoyebisa me soki ekomeli yo moko oyebi mpasi wana oyo koyoka oyebi douleur wana dia nabombaki mingi e Gabriel koloba likambo ya mwana oyo ya mibale ya Diane kofinga Diane kolobaki akabola mwana wana na batata ebele Diana boye Diana omoni nazoni bakoloba kute po nanu makambo esili te toza nao na se nanu baintere te moni eza mpasi mingi na banda kolobaka me eza mpasi makasi po Gabriel makambo abimisela Diane eza shock Diane akabola mwana na ye na batata ebele me papa ya mwana wana Olivier Oron eza kaka papa ya mwana oyo ya mibale ya Diane papa ya mwana azwi décision ya koboya kotindela mwana na ye ata eloko ata kokipe su mwana te mpona kaka nani Gabriel ndenge alobaki n'importe quoi mpona Diane kokotisa tina bana na kati mwana vraiment Gabriel alobaki akokoma nango tina suka lelo Diane na ye wana akokomisa ngo sikoyo ye na nani tina suka Diane na ye wana alali boyebi bino moko kozi ya AVC bino moko boyebi kozi ya AVC lakini mutu azobomba makambo na motema bashoki wana kokanisa butu moi bashoki wana nde yango bakoza ba AVC boyebi vraiment et Gabriel il faut alakisa biso lettre wana oyo oyo Diane akenda kosenga ye libala mpona Gaëtan donc il faut alakisa yango il faut alakisa yango mama na nango il faut alakisa yango vraiment ba preuve toza déjà ba preuve wanda il faut alakisa yango toza déjà ba preuve ana na koloba mingi te po omoni oyo eza déjà ba réseaux sociaux loba ebele en plus ndeko na ngana moto kundi ete petite sœur na donc eza pasi makasi mama na ngombe na édition eza pasi po na zoloba mais eza pasi Diane atiki bana ye mibale merci Yaya basi merci Yaya mwana zotamula eza te nayebi ke eza pasi mingi bozalaka makasi vraiment ba courage ebele mes condoléances na famille ya Diane Mobimba biso nyonso tout ba fanatique ya Diane tozolela Diane bisika tozali mais tokoyeba suite kaka epa na yo ndenge okobanda koyebisa biso journée corps ekobimati journée pe bakokunda mais namonaki babenganaki Gabriel na morgue ntango ayaki abanda ekolela babenganaki seke bino famille bato botindaki babengana ye ou bien bato kaka ya théâtre nde basilikaki na bapropos na ye oyo abimisaki mpo babengana ye bafani ya Diana bafani ya Diana nyonso oyo bayoka makambo wana Diane areponda rien bazali na posa ya komona Gabriel te mpo likambo ntango ebimaka eza te tobetali 1 mois 2 mois tolikamutu esalaka bademita pomba likambo na kutema ezala ata molai mama na nango mbezaka ezala ata molai mutu nde koza likambo ebimaka bongo eza likambo te 1 semaine 2 semaine te nde eye kosala bongo eza likambo Diane abombaki yango na motema bafani ya Diane nde basepelaki na acte wana te yango wana kozi nango babi oyo ekweni te eza Gabriel baza na posa na ekutu ta ya ania tata makoza ta ba excuse wana zosenga to na posa nango te. Merci beaucoup Yaya oza malamu oza vraiment makasi na moni na tiki yo nga na continuer mission nanga oza malamu au revoir Yaya. Merci maman Nanangombe, merci beaucoup. Vraiment wana boyoki Yaya Diane ndenge nini alobi na micro na ya Nana Ngombe vraiment mwana mongala mwana Équateur mambenga
na ye tant na yebisa bino na kapamba te na zui ba information na source pona makambo ya Diane azalaki mwana mwasi moko du abande ko jouer calme surtout na théâtre ya Malewa okomona Diane ndenge aza ko se déchaîner vraiment na théâtre Malewa vraiment pesaki mutu surtout esengo vraiment ya komona Diane ndenge azo jouer pe na ba propos o ya gabe bimisaki eza vraiment choquant vraiment kaka ndenge grande sœur alobi que non akopesa biso ba info wana tina suka akolandela ngo tina ndenge kore kobima na kobanda ko episa bino toujours bozwa vidéo o bo partager toyoki pe ba rumeur que dépression bandi kobeta Gabriel. Pourquoi? Parce que il paraît à comme na esprit ya Diane par-ci par-là na katanda kunae. Bon se préparer parce que za mutu mususu ba simba kaete. Yaya Diane alobi lisusu. Oh moko abombi alobi oh moko na bombi nanu. Na bombi yango na émission asima na koloba ngo parce que à mettre déjà Gabriel Anga que non na oezoleka ba komona na bango na ye na famille na ba kotalana. Merci beaucoup na moni na tiki bino na mbalasima nazozela ba info e ya lisusu soka kotini na ko pesa bino toujours ba info ndenge balobi que non Gabriel Diana komi ko bimela par-ci par-là bokoyoka yango na monoko grande sœur ne moko ndenge nini soki Gabriel akekuna alobi akozwaye ba audio pe akotindela ngo po na famille na bango baza vraiment na kanda balobi bakosala cérémonie ya makasi pona nini pona molimo ya Diane etika mutu oyo ataki epanzi likolo te. Merci beaucoup. N'appelle le président du présidium. Kamatayo bisous, papa biscuit. Kamatayo bisous, l'héritier du trône. Kamatayo bisous. Merci beaucoup, héritier du trône. Merci beaucoup, l'homme à la taille de Dieu. Le président du présidium. Kamatayo bisous. Merci beaucoup, na les Fléviantes. Merci beaucoup, na Jolie Mayala. Sabenge Masamba Foire. Merci beaucoup, na Bino Nyos to Famingo Mobimba. Merci beaucoup, na Bino. Merci beaucoup, na Tanti Nanga Biche. Moi, si elle est bala ya makasi. 10 fois gars. Bibiche, 10 fois gars. Donc, gars. Bibiche, gars. Na les vrais bébés, papa, la biso, pasteur, na biso, mobali, ya Tanti Nanga. Le sako mingi papa Samuel Koto Zali. Merci beaucoup na Bino Nyos to fan na Nyos to. Merci beaucoup na les Fléviantes. Merci beaucoup na Sylvain Ngombe. Merci beaucoup na les Bossokana. Merci beaucoup na leader Steven Mukonzazaka Moko. Merci beaucoup Doudou Cardozo. Kamatayo bisous. Merci beaucoup na Lumumba Flori. Kamatayo bisous. Baseme ki Shuker bisous na Bino Nyos to ba Thomas ba Bishop Bishop ba Papa Archie. Bokamata bino ba bisous ya mwana bisous na ba Shuker bébé chéri bokamata ba bisous ba fan nanga nyonso na ba kwenye nyonso bozali lo sako na bino nyonso bozala malamu ko malamu na mboka na bino wato monani mbalasima. Merci beaucoup, au revoir.